na chango balobi na vana na voandela Patrick Bekam olobi na lingi na voandela wapena babiloko ezo ya mikolo yango. Voilà, fidèle ami internaute, je vous signale déjà l'œil du maître là. Boss. Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Na pesi ba tout ba la ndapso moté et à ton studio, toi aussi ça album na biso histoire. Quand on travailler, en tout cas, rien à dire. Bah tu vas toujours connecté pour nous repérer sa nouvelle génération aux chances parce que moni les lots, toi parmi les jeunes, bah ça fait tamboka. Donc voilà, sur le bas trotté, parce que la race au plein bimine. Moi c'est mandef patron ya chaîne yo akolé la mambé parce qu'il a lobby abandé causé là. Bisou hey du maître na ndenge Demboembo moi c'est Demboembo moi c'est mandef. Na Paris wana. Paris wa mutu na. Mutu na oboni. Voilà. Ah ye mutu ni ende mutatindi wana ba peleta mfumu babi. Bango bazaka pembeni pena ya hey du maître. Donc studio Carapres. Ouais, toi na studio tu travailles, je crois. Merci. Merci beaucoup. Là, c'était œil du maître. Le boss est là. C'est l'arrivée de boss. Dangola na Peshombote, Vincent Kikata na Luanda. Voilà. Na Moni Bongo, CG Seboule Poiti, na Moni Bongo, voilà, Patou Gigal Mbatable. Voilà. Ba chancer Nangola ba lela biso trop les ara. Ba mama Ba mama Et ça la bien soki ba salo bien. Voilà. Et ça la bien soki ba simbo bien. Papi mboma lobaka mwasi abongaka na falanga. Mamilela lobaka mwasi azalaka fleureye. Voilà. Tellement tozana bango. Voilà. Kaka lolango. Bawewa na moto kaka lolango. Aristote munata jezalela lolango. Ba mama Asko place na directeur Bob Mobala bagi basket. Ah ouais sio balisi. Baroloba, faut baloba ti. Faut baloba pour mutango za na gaya tara l'œil de maître. A mema de ba mission poto bazonga. Donc ceux qui contre temps bon magam na ba pe na ngana e ba ngoti ponga mingi na daki na ngola na ye ba mo magambo na ti. Donc biso baba mara mangali bangitela. Donc le quoi to souvent contre temps ambassade et ça que to bendani na to tasco to betel su ndengeni. Yango moto za na studio to si ça no deuxième volume ya histoire. Bande ko na ko signaler bino to za na kata studio lilobawa biso to kiti penda déjà pour la première fois to zo bango na ndenga ko sakana te batu ba olinga no bayoka. Bayoka non tsoaka parce que ba obi pembeni ya Patrick Bekam ezalaka toujours moto. Batu bayoka non pour ba comprendre que opena Patrick Bekam na mutaza. C'est malume ko blessenga motema kolega zoda na gero ya kunda batwar. Zotata sabote kinzambe nzamba tunaki epe yereponda kiera. Mais yo satan pourquoi pas biso bato ya mokili. Donc yangwana. Bravo déjà na ebisi bino makambo ko lamba mawa eza vraiment ya ba problème. Na ko senga bande ko boyaka bo comprendre que to za studio star. Ba dédicace na yo pe na bato parce que bandeko tokozwa bandeko pe boza ibele. Ouais na boki Yannick kuka festi pays ya direct ya France na quel sous Angola Frida Mbalaka n'espace Mbalakos général comme ça dans votre chaîne Flairmonde H2, il y a deux mots moi c'est Mandef depuis Paris wana. Balobi tout autour des analyses d'Aniti Manga à côté du sous le palais il y a Patrick Bekam et du maître. Toujours au four au moulin Balobi avant de commencer cette émission parce que émission Alléluia est chaud parce que tu quittes dans le studio. Place Patrick Bekam a quoi enregistré biloko bobi muta ba mawa muta pesa biso ba mama nanga wana kutungande la lelango so na vandi na bar et puis ça studio waté parce que puis ça peut n'a pas cité balobi je salue comme ça Peletan Fumu depuis Paris et puis na pesi mbote lisusu boye na Guy Massamba le directeur notre directeur contrôler terrain mais ça peut toujours et ça la makaka na ndenge otoyoka na ki balobi lelo toi un musicien il y a Patrick Bekam na kata studio to solo là moi makambo belé to solo là groupe il y a Bekam on a osé annoncer on peut ça déjà bonjour star
Ouais, bonjour. Père, na sepeli vraiment ndingo talabiso na studio et puis na pesi balandinyo so balanda biso des gens par-ci par-là. Na ba aéro bozwa émission kitoko donc c'est bel et bien Tasbir quadruple de Patrick Bekam. Merci vraiment na opportunité au pesinga na lekasu na émission na bino quoi. Voilà. Tasbir bando yé na orchestre ya Patrick Bekam. Au sein déjà combien d'états au banda qui orchestre na Patrick Bekam to yo yé kokuta déjà et du maître déjà battu za na ndenge ya Ronana. Ouais, on a écouté déjà orchestre ya boss nga Patrick Bekam on a c'est déjà ba bonjour place à talanga palais na ba Gina Likerdo ba Mascara Vangu ba Job Nzinga ba Hermo Lisasi ba Lour Lubanga on a c'est déjà ba joyeux anniversaire. Na ki écouté déjà orchestre ya Lady Maître Patrick Bekam groupe na biso ba chancer et banda qui déjà mais Tasbir tant on a qui peut déjà na côté pe na ben wana na salle déjà 2 ans. Na yembe album histoire to voyager na mouvement maramno so ile kabia quoi. Album histoire oyaki kokuta ngo déjà na studio yo pokotika amba moko ba peso chanson yem. Non, album histoire to préparer qui ont vraiment ensemble na boss na biso na ndenge alingaka toujours akabula gâteau na bana na ye apesa biso opportunité yango Tasbir na sala ki bongo des vocales na album histoire. Na yemba na chanson ya love et puis na yemba na présentation ya ba artiste nze moment to sala ba vocal biso tout c'est ça quoi. Donc c'est ça Tasbir parcours na ona avant comme pas ya du maître. Ouais, Tasbir mon parcours vous me zappé mon moulai to travailler pe mingi. Voilà. Na travailler na Kondo Al Pacino na opesa na ba pe à son nom place Azali. Okay. Na travailler na vient na Al Pacino Butu Kondo Al Pacino Vakalamfumu na travailler na travailler na Gibson Butukondolo na travailler na Gigi Fall na travailler na Géméros Grand Garçon na travailler album en ouverture il y a Déplique pour Manians quoi. Voilà tout le monde là nous déjà kufa différence nini tant que musicien ningo tangi bango na Patrick Bekam différence nini omoni penda par rapport ningo travailler na ba grand wana ningo travailler na ba grand wana na Patrick Bekam. Ouais, différence c'est ça ba couleur na mouvement nyonso na leka na joie implice na ba orchestre tout na leka pas Patrick Bekam pe na ego ba kisape oyo mususu na joie ki na ba orchestre na zakité na ba kisape et ça li pe implice na parcours na c'est ça quoi. Voilà, na kati orchestre bo vivande nini na aide du maître. Bon, boss na biso azarane simple hein. Aza leader à orchestre na ye azwaka biso nyonso lokwa ba frère na ye bandeko na ye kolongola na ba travailleur na ye tozala ensemble tozalaka na tempe tozoseka tozobeta masolo tape ya boulot soki esengi rigueur esalama ndenge ezalaka toujours ezalaka donc tozovivre na biso ma dans le calme nyonso ekende bien demo wembo mwasi ya mandefu toza na Tasbir tokosolola toyokuta bino na studio ezaka tomona ebubwaka epe biloko moko wati biso studio c'est par rapport à quoi? Ouais, tu as vu ça album Nabiso Histoire en 2023. Si je ne me trompe pas, le 22 septembre. C'est le premier volume. Awande to bandi sous enregistrement le deuxième volume. Il y a un moni boss ça va faire à boire gotika ba mélomane na ba fanatique à la bonne musique. Il y a un to tchela bango chanson Nabiso challenge ezaki wana na marché et puis to tcheli bango so bala générique au bomona au par-ci par-là ba Christian Maele na États-Unis ba se pelango. Bah j'irai jimbe mon États-Unis mon monter ma maman Carole bah c'est pelango donc yangwana yana na marché mais toujours préparé déjà deuxième volume et album na biso histoire yango monitoyer awana studio liloba ya prophète Condé to banda so enregistrement yango to lobara toujours solo là-bas solo la yo solo là-bas solisa yo kolinga te disque bimo yo kaka babwaki ba directeur Bob Mboba yo kaka ba Jacques Minda yo kaka ba Gabi Malela ba Doudou Mazedi yo kaka ba Chucha li bordel garçon l'huile donc garçon play quoi donc linga obima pe na histoire deuxième volume le roi na bimisaki batutu wana yo pe salo bien ezala te ke o Tasbir akabola kaka mais tant tozo boka bato wana po ba soutenir biso donc yo pe so lingo bima na album histoire yara toujours contacter nga na plus 243 89 54 68 659 plus 243 89 54 68 659 au monde bongo Tasbir eza numéro na WhatsApp na ba page na TikTok au monde toujours Armand Tomudiko ou bien Facebook ou comme la artiste na yo so lingo so ba plus à contact
nyonso yango wana napesi bino déjà adresse. Voilà Tarsibir osali bien ndengo pesi déjà bato ba référence nyonso toza kaka on ayoki ke obi bobimisa nzembo mo. Voilà Tarsibir bato balandi yo na ndengo lobi opesi déjà ba référence ebele bele tozonga nanu yebisi bato ke boza na nzembo mo bobimisi o bato bakolenga mingi. Abala. Challenge nam. Parce qu'il y a pas les génériques. Ouais, pas les génériques challenge de o et baloli sou mokili. Et baloli mokili. Donc bato so asinga ranzamba sela bon challenge à vina bango. Est-ce que ebi que bato pe ba kolanda biso nde balobaka ke toza moyembi déjà. Moyembi aza déjà na mabele. Hein, o ezali ndeko ndeko to telemi boye parce que pas ya Patrick Bekama wa et du maître makambo ezalaka toujours sombele suka ya bisanga. Est-ce que bato ba kokozwa non challenge muke bazwa pe so osilisi yango obeti ongani ngami mama nanga abandi na mama pe na mama po na bi ke toucher la patronne de moemo ko toucher pelé en fumu depuis Paris ko toucher lisusu balobi ki masamba le directeur na ndenga ko sakana te to na studio na Patrick Bekama wa et du maître ke boyo ka pe daniti mangabi na ndenga ko sakana te. Nzambe pardon salelanga ta challenge natala na mona bilongi ya baini nanga oyo bacholaki nga ntango ya pasi lelo nazwi bakomi olandalandanga nazwi bambongo bakomi osengasenganga nazwi mosala bakomi olandalandanga mokili oyo ya intere Zambe pardon salelanga ta challenge Zambe papa salelanga ta video Zambe tata tisanga ta na ndoto natala na mona bilongi ya baini nanga oyo basekaki couple na biso balobake kosimba te me lelo batikali na sonio lelo bakomi koloba bolingo na biso exemple à suivre tokemba mo mama nanga soki lelo naza mvi eza kaka mpona yo mama na ngai po ya kolongola zemi otikanga na kola na koma moto mama nanga nazangi eloko ya kopesa yo mama nanga tikala embela yo nzembo ya esengo mama nanga mama nanga mama nanga mama nanga mama nanga mama nanga yoyo na tango ya maladi ozalaki toujours présente na tango ya minyokoli bato bazoseka ngai yo nzela losambo Nzambe nanga batela tasbir na ngai akufa te sino mokili ekoseka ngai eliso na ngai atyaku kaka ye yo mama tasbir natikala kaka na ye. Alléluia. Oyebi ke nzembo wana nayebi te di maître apensaki mpenza wapi oyebi ata na baeglise nzembo boye kokobeta nango nga mpenza so naoyoka ngo navandi esika moko boye naomela mwa moko naokamba mo bachar de poule nayebi te nakanga Patrick Bekam na nzoto to ndeni wale di maître apensaki kaka na bamama mpo soki bamona biso boye nde totelemi nde tosala émission boye eza mpona bamama yango moni merci vraiment na bamama nyonso ya monde précisément na opesa bamerci ebele na mama nono muyumbu abota tasbir mama Béatrice muyumbu na Canada napesi bambote ebele mama na nga donc Patrick Bekam apensaki na bamama ndenge papa Wemba apensaka na bamama ndenge bavie na biso gâteau bivins apensaka na bamama yango moni mpe lei maître boss ya bafaire papa devoir guide suprême ya génération na ye apensaki na bamama ndenge omoni toujours ayembela ye bamama nzembo ya kitoko donc yango moni kala te ya bacalcule ezobima makambo ya bien eza donc makambo ya bien eza nayebi ke bagile mboko soko dalola bajesi ma ye full option na Paris bamitungisama ye trop ndenge nini mouvement ye Genève te toya wana pardon toya wana tika ngai non nga nalingaki to évoluer makambo ya Genève tozoyeya na biso mpo yango mpena tokovanda wana mpo bato baposana bacomprendre bapeleta mfumu depuis Paris wana aza baposa ocomprendre Guy Masamba le directeur toujours bongo eza en place kosala na ndenge ya jete bogo ya Guy Masamba le directeur eza no na 0%. makambo nyonso esala nanu na chaîne ya Frère Mondawa esali no eloko te baposa oyeba la patrona
de moembo mwasi ya mandefu ye kuta obaki soko yambi kaka eloko ifo ezanga te toswana biso yango tokeka mba moko Genève oyebi Genève mpena Beckham etela mpe bato bapanzi likolo mingi bato mosusu ondire batripote Genève te parce que concert kaka boye ave mba moko elongwe na terrain. Patrick Beckham, papa devoir guide suprême boss na ngai aza n'attend toujours ya olaksa monde entier de quoi aza capable. Voilà. Patrick Beckham a même déjà orchestre tour à Liboso Poto. Deuxième tour ils avaient présenté orchestre Mobimba biso tout au Keneto beta ba concert na Genève nezaki prévu. Suite il y a ambassade demande à biso ba visa ba pesa ki moi ba visa mo insuffisant o salaki que groupe orchestre Mobimba ndenge boss nanga akanaki ki présenter biso et simba quitté na ba visa o ba pesa biso na conseil babi Fabregas kuto ayaka mingi wana aomila kisaki Patrick Beckham mwana na ye mwana musuku tu bandaki manda ku déjà batie moi stop là-bas mais pourquoi kasi le maître yemoko Patrick Beckham aza aide du maître au lieu de soutenir mwana à soutenir binoté na magamba ba visa oyebike na ngambo kuna ça bien te ngambo kuna bazui moi maloba roloba trop maestro Fabregas asala na consulter as artiste musicien ndenge Patrick Beckham boss ngasa déjà ala koko na biso mais il faut ka sunga bino asala na consulter azaka ka artiste musicien musa ndeka koyemba kopesa bato la bonne musique. Donc en fait ces derniers temps na Congo biso no soto yebike bon makambo ya complication ya ba visa eza c'est que main noire peut kota non eza mama main noire pour main noire tozo ki ba visa mais insuffisant boss na biso na posa ki ko présenter groupe na ye au grand complet pour déjà pour aucun poto orchestre kenda déjà mikili tour à Liboso na sirbino nyon son monde entier bi Patrick Beckham a kenda déjà na orchestre mikili o ezaki toujours quoi que présenter orchestre na ye na poto et puis to présenter album histoire concile et puis ça biso ba visa insuffisant et monique président biso annulé concert ba prolonger en haut to bisi bana nyonso ya Genève ya Berne ya Zurich ba ba somba ba billet na bango bo garder toujours ba billet na bino kalaté boss ba faire ozana bino kuna a osala be mission en direct à Mikili pour pesa bino date oyo to prolonger pour te robeta concert wana concert est-ce que ba musicien tango lobby que non ebimi déjà que ba annulé par rapport que ba tu bakete to annuler concert donc ba prolonger sikoyo to soana no eloko olobi awa que ba viser bimayi muke ndam et puis il y a à peu près combien de musiciens bon tout ça qui bah oui visa na yemo Beckham oyebike et koka nango pour qu'est-ce que ngeke na koka souci ya patron nga ezaki au grand complet orchestre no grand complet ezana poto ezaki te ke o parti mo ba kende parti batikala donc on monique a prolonger voyage eza pona bongo quoi eza pona bongo peut-être mfumu je crois au Rolanda et demo moi c'est mandefu makambolo baki yango pena to kosala parce que to ana kata studio wa e roleka na ndenga ko sakana te na ko mona déjà ba musicien ba ko ya ba ko kota batu ba ko kota na studio liloba biso déjà to pena en avance pona to mekampe kozo yango mais to mona ki ay du maître yemoko ndenge mususu asalaka abengisi mususu aza koko na bino Fabregas les Fabregas ayaka peut-être na orchestre na bino étant que bana ya Patrick Beckham Patrick Beckham pe akopesa makam soki Fabregas aye et akano ndeni ni jour ouais ça la biso bien et ça la biso bien to prester pe placement na chef terre parce que ya zagi déjà na père na biso to anex ba koko na e tango ya ka des gens ko assister biso na répétition be concert ça la biso bien to zo pe occasion to yemba ne podium moko et ça la biso pe bien par rapport ya confirmation que Patrick Beckham azana ba bon chanteur toujours ndenga lobango c'est ça et ça la biso vraiment bien et ça la bino bien est-ce que concert au Genève et pour ça mi pour Patrick Beckham pas ça pour ça que elle soit prouvé peka na mokili batu ba mona pe que père na ye aza pe invité et musupe na mystique a formé ou ranson
akoko pe kozala invité. Bon, wana eza vraiment ba stratégie à bossa ba faire jour aux attend au yambaye au peso ba détail wana mais ezara qui a prolongé en po azana posa qui présenter orchestre no grand complet na poto ba mona pe équipe ya ba chancer ba mona groupe d'avenir quoi, c'est ça. Oya, je crois ndeko ozayo mokote pe sa message na poto zape ndeko mususu po esa biso mwa bien. Ouais, na pesi ba message nanga ke équipe d'avenir Patrick Bekam na studio na ba artiste naye ba onyo so balingaka la bonne musique balingaka ba bima ba dédicacer bango na pesa bino des gens ba adresse pour na ba salutation na moni bongo Guilhem Boko Soko Dalola bon vieux na pesi mbote excellence tonton Moussangu na pesi mbote belé directeur Bomboba la canne du chef toujours auprès du président de la République na peso bambote na moni bongo président Noura Kelokelo Bobo Bilabaya de Bruxelles na peso mbote na moni bongo Jacques Mindai na London Gabi Malela na Londres na moni bongo Sam Koukou le nécessaire na peso mbote ve na ngai Charlie Mouyumbu le maneke d'Angola na peso mbote Vincent Kikata na Luanda na moni bongo CG Seboule Poiti na moni bongo Patou Gigale Mbatable ba chancer na ngola balela biso trop les arabes ba mama ba mama et ça la ka bien soki ba salo bien et ça la ka bien soki ba simbo bien papi mboma lobaka mwasi abongaka na falanga mamilela lobaka mwasi azalaka fleureye. Voilà, tellement tozana bango. Voilà. Lolango. Bawewa na moto kaka lolango. Aristote munata jezalela lolango. Ba mama Asko place na yemba directeur Bob Mobala bagi basket. Awesio balisi yanga loboko litama. Gi basket au carmienzi directeur Bob Mboba. Soucieux baninga ya sika Junior Baluti. Blanchard Kiangani Joël Boalungu. Donc on a déjà Gabeka Kodi. Voilà. Alors c'est là déjà na mona bongo pe susu l'ingénieur Pablo Ngoma Motonzambe. Voilà. Donc faiseur des stars muta pe samara mikolo mboka Evani Malili. Malili bandeko. Peli susu pa père nanga za na otalanga Jay Makambu. Voilà. Na PC bambo téléchansonné. Voilà. Maxi toza la carte à studio. Voilà, toza la carte à studio. Toza solo la peine à JR. To solo la star pusana na yo na linga pela na star to pusana na biso boya na lingi to sanze mo endroit pour ça biso bien batu ba comprendre pela que to zanne na kata studio msuba mona to telemi batu ba comprendre te bonista Pepele grand journaliste. Je crois bandeko ba kolanda yo partout dans le monde na kati ya chaîne na biso Fleur Monde HD bonina nous santé to moni bino pe na studio. Ouais, santé super nengo mona. Nengo mona donc kitoko. Yambinga toujours. Des fois dit. Pemeni be alei. Yalei. Bon vivre ni na lei et puis le studio pour ni studio mbamo ya rapide. Non, bon na keno liboso ndo bande to vivre ni donc to vivre kitoko na yemo. Tara yemo ngala. Voilà. Et puis biso suba mission na et puis net va biso be double nationalité. OK. Angolais congolais. Oh tika. Ah mais oui. Aya ko zo yo sa recrutement kuna to kama mpanzo. Tenga da ya chance banda libuma mama. Olobi nazade ya chance banda libuma mama. Ah tika ko loba boy Patrick Bekam. Oh bakamo banda libuma mama. Ngata mouvement zalati. Tant on l'a ça dans mouvement déjà na zala chance na libumu. Siko za chance na libumu aye koma makamba ba wario banani yo yo libumu mama tout akanga chance. Nga chance. Donc on est na boy Patrick Bekam. Oh, nengo mona nga boy Lady Maître. Ah tika ko loba boy. Ah le ko loba boy joue pour ça moi nzela. Te nga za ko ba tona te. Puisque nga na za parler nga na yebi sika to uta. Nga na za ndako. Donc on est na sito na za Bekam par rapport au côté non orchestre n'était. Nada Bekam par rapport à Ndaku côté de Outa, côté de Lala, côté de Zala. Voilà, Jir, tu peux pas la bino parce que le actualité est comme au bon bino mabé. Genève, problème ni ne pendait Zubino, problème ni ne salami, concert rebétité, mais tout le monde est président moro. À saleli ango ba promotion à l'ensemble écoute message moro na kati sali ko yebisa batuke bo somba déjà ba billet potroya mbala moro du coup boye Marambouela li main noire. Non, main noire. Main noire. Oui, que vient de la forêt, il y a Zénith. Époque, moi, oui, tous les gars.
tant on bêta des armes noirs. Et armes noirs. Na tout nous les armes noirs. Les armes noirs ils ont contre temps ambassade. Biso beza contre temps ambassade. Mais là mususu muta bomba maliko na mail. Est-ce que baby auto préparer siko? Baby na nuté. Donc on a ma ambassade on a ma visa na faut que mon grand prêtre lay aille expliquer. Biso to ko tango vraiment to lo bangoti. Pour biso zara ba musicien. Mais bon bato ba ko lo bakasi. Bino bo ba musicien ya Eddie Maître. Bato mususu OP bazara na moi ba problème là Eddie Maître. Monte que Nathan bazu pena maloba ko lo ba ko mi ko seka. Misuku tout mo na be bossa box. Non, faut pas l'obat. Faut pas l'obat pour mouton moi dans gaya, tara Lady Maître. A même da ba mission poto bazonga. Donc ceux qui contre temps bon, magam na ba pena ngana e ba ngoti ponga mingi na daki na ngola na ba mo magambo na te. Donc biso baba mara mangali bangiti là. Donc le quoi to souvent contre temps ambassade, et ça que to bendani non totas ko to betal su ndengeni. Yango moto za na studio aussi ça notre deuxième volume ya histoire. Bande ko na ko signaler bino to za na kata studio lilobawa biso to kiti penda déjà pour la première fois to zo bango na ndenga ko sakana te. Batu ba olinga no bayoka. Bayoka non tsoaka parce que ba obi pembeni ya Patrick Beckham ezalaka toujours moto. Batu bayoka non pour ba comprendre que openda Patrick Beckham na mutaza. C'est malume ko blessenga motema kolega zoda na gero ya kunda batwar. Zatata sabote kinzambe nzamba tunaki epe yereponda kiera. Mais yo Satan pourquoi pas biso bato ya mokili. Donc yangwana. Bravo déjà na ebisi bino makambo ko lamba mawa eza vraiment ya ba problème. Na ko senga bande ko boyaka bo comprendre que to za na studio star. Ba dédicace na yo pe na bato parce que bandeko tokozwa bandeko pe boza ibele. Ouais na boki Yannick kuka fils du pays en direct ya France na quel sous Angola Frida Mbalaka espace Mbalakos général Mumbele espace Chowa et puis Simon Lomé Kanzambe ya Mai Kisombe Masananga Jérémy Lubangu Yaché donc c'est tout quoi. Merci beaucoup Julière, merci vraiment. Donc on est toujours ensemble babi toza na kata studio. Bonjour ndeko. Bonjour. Nakolinga bandeko lisu bayeba to yebite chanteur animateur. Open animateur apesa makambo na mboko au nom de Mouchipa en direct Ferregola. Aujourd'hui, je suis avec Patrick Beckham mon boss. Olobi en direct de Ferregola. Quand je suis ici, na quitté chez Ferregola yangwana na zepa Lady Maître azo coordonner ce qu'on va faire avec Mouchipa. Mouchipa ya batu bayoka na. Mouchipa inkolo. Tatu kufanza baba kuya kwabwe. Mema kushala kwa mukasha mwanetwe nitangila mulu nitangila pashe Lady Maître nitangila pashe Mouchipa inkolo na linga mingi nasala babiloko na bete pa l'air du Maître. Louya kutala louya Patrick Beckham ya du Maître wana ko kota de bongo na ngaya pasi na pamba ya pamba te biloko na ngai na kabelo ya pamba te yo yakato bina na picnic Lady Maître na picnic wana babiloko na pesi pena na orchestre na biso ba les chancer babiloko na pesi yango wana awa pena ya suna générique musu ya sikana beta mikolo. Voilà bandeko, là c'est l'arrivée de Eddie Maître. Ouais. Siko ndeto abo pena na tiki bango na zoya pena soko lingele mbongo nanga chana simba Lady Maître ya na lingi na simba wapena babiloko na pesa mikolo générique ezoya babiloko ezoya ya wana ona simba biloko lingaka bona chango balobi na vanda na voandela Patrick Beckham olobi na lingi na voandela wapena babiloko ezoya mikolo ya ngwa. Voilà fidèle ami internaute, je vous signale déjà l'œil du Maître là, le boss, le triple boss Patrick Beckham toza déjà awa parce que toza na kata studio to bay to la Sabino parce que oeza orchestre ya kosakana te balobi presse déjà yé tozana ba musicien na yé tozwa ka arriver ka ya presse moi muke ndeko nanga zela na moi muke presse kitaka ke pesa biso moi makambu parce que oeza prêtre ndé muto yé prêtre ndé le guide de sa génération prêtre ndé akokita moi mbote kaka na bandeko ba kotala biso prêtre l'air a kopesa bango et osala biso toujours ba bien fidèle ami internaute, je vous avais dit Eddie du Maître est toujours puissant. Patrick Beckham est toujours puissant parce que makambo boko mona awa nano esalamati. Balobi bino boko loba makambo mususu mais na ndenga studio awa makambo eza na ndenga ya kosakana te, moi je vous confirme.
Je crois Dembo Wembo moi c'est mandefu peleta mfumu bokolanda biso na ebisaki bino que awa makambo eza ya kosakana te ezaka mwa eloko moko boye oyo tolobaki tokita tosolola nanu na bamusicien ya Œil du Maître et ça la biso moi bien le boss est là, le boss descend déjà moi mbote na bandeko oyo bakolanda biso bandeko o baza moi pembe na biso Œil du Maître est là. Le boss bonjour. Bonjour papa. Bonne santé boss. Bien. On na bandeko mais Œil du Maître tant que patron il y a orchestre parce que tokiti na pona ko honorer yo moi bandeko bakolanda biso bakolinga pe bayo kata Patrick Bekam moi moke pour et ça la bien boni boss. Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. On a fait si bas de tout bas et à ton studio, tu aussi ça album on a histoire. Tu as travaillé, en tout cas rien à dire. Tu vas toujours connecté pour nous sa nouvelle génération aux chances parce que moni les lots tu as parmi les jeunes au ça fait tamboka. Donc voilà, sur le bas trotté, parce que la race au plein bimine. Dembo Wembo moi c'est mandef patron ya chaîne yo akolela mabe parce que lobi abande kozela lisu Œil du Maître na ndenge Dembo Wembo moi c'est Dembo Wembo moi c'est mandef na Paris wana Paris mutu na mutu na oboni voilà ye mutu ni ende mutu atindi wana ba peleta mfumu babi bango bazaka pembeni pena ya Œil du Maître donc studio kaka presse. Ouais, toi na studio tu travailles je crois. Merci. Merci beaucoup. Là, c'était Œil du Maître. Le boss est là. C'est l'arrivée de boss. Bon, Monique, patron moko ya kimia solo la bien. Abanda banda magambo banda kala. Ya rane yazaka simple. Balobi Patrick Bekam toujours. Negozongi sabiso boye to solo la boninde. Qui m'est allé père. Le boss est déjà là. Ouais, le boss est déjà là, toujours concentré dans le boulot. Deuxième volume, album Histoire déjà, donc il est toujours comme à la fin. Karaté, Mélomane, Barolia. Voilà, musicien, animateur. Chanteur, Badiamon Biter Noir, les petits Fabregas. Au lobby Badiamon Biter Noir, les petits Fabregas. Batubayo Kananou, les petits Fabregas, ça nous peut ça la moins bien, Bayo Kanon Choc. Ah, mais Piololo, 3 coups de sifflet, c'est là qui signale la fin du match. Arbitre Prakati, Akati Machinakati, Kati Poego Magelengi. Bulingi, Bobotola Gradi Mwanda, Bulingi, Bobotola nga Benedite Musomba, Nazam Nare di Kër Kasinga, Nazaliko vivre. Voilà, merci beaucoup Star Lelo Studio pour préparer les bisous makambu nini soso na biloko sikizali papa ndayebi papa ndayebi ndeni azokabola bana wa coacher koto ba coaching ya Sébastien de Sabre ba chance ba da qualifier ba chance ba za qualifier ouais chance ba da qualifier voilà le roi boza la carte studio boss déjà aye to zo bino mengite moi ba salutation na bat ouais ba salutation na ngana tous les amis de Badiamon commandant resté au tenga commandant Otondo Miyoto Gradi Mwanda Arnold Dezeka Bijou Benero Menono Vuezolo ba salutation na ngebele na les amis de Badiamon Arnold Dezeka Bijou commandant Otondo Miyoto commandant resté au tenga commandant Mwanazaka nga basodani babomba voilà donc Bokoyoka Badiamon banzela misusu mendeka tokaki ame piololo 3 coups de sifflet c'est là qui signale la fin du match arbitre Prakati yakati machina kati kati po yeko makelengi bulingi bobotola Benedite Musomba Bulingi Bobotola nga Francisca Di Machesco. Voilà, merci beaucoup fidèles amis internautes. Faute de temps, tous ana ba musiciens wa, tous ana batu ebele parce que Œil du Maître est déjà arrivé naé. To pe sape bandeko moi Kimia parce que Œil du Maître Patrick Bekam a outil déjà ko koma na kati ya studio wa bandeko. Je salue de moi si amandefu oyoki ndenge Patrick Bekam akena biso ndenge azana biso awa avec deux mots balobi tokopé sa makambu toujours na ndenge ya kosakana te. Merci na bino nyonso bozwita ya kolanda biso. Abonnez-vous, vous ne manquerez pas des informations avec Dani Timanga. Quant à moi, je vous dis merci. Et voilà, Tchoucha, li bordel, ndasimbela nga caméra parce que y a une ceinture awa balobi tozali na Œil du Maître. Tokola Kisabino, makambu toujours na ndenga kosakana te. Quant à moi, je vous dis continuez.